Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Il n'y a pas de deal. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens. Minene Potina balandi na biso Elengi na biso TV ya Jericho Betox mo beauté ya deuxième république et ya bino yo mozalisi mwana bino musala tendresse dibingala sirène mwana mulwa loketo pete pete mbisa kwa mtela kasiko simba te et monsieur émission sans tabou ya sans tabou dans ce mwana mukeza longola bana poto boyeke lelo le bolela domo teninga regarder s'il vous plaît dans les bons ngana lobananga de émission bo mona ba version ebele pour souvent pendant cette émission penza nu bobanga te po nous sera makambo ya tendance à sirer biki na zaka soda teti yakala na plateau nazali ngai mon côté nazana ba invité na ngami balé na mopanzi na ngai nazali na monsieur le sage demaki papa sage to nazala kana ye na mona ka kena koma ka penza po ya solo la ka mbote papa sage mbote tendresse boni papa itoko pelengi qui mezali normal. Ah, biso boye kaka na émission na biso ya Tendre Love. Donc tout est autorisé, tout est autorisé, tout est permis. Ah on a émission de le baranyoso et puis na refonga no si j'aime no kalaté na pesa sombote na mpanzi nanga koto maman Bénédicte boni. Naza bien. Boni na ndako. Très bien. Na Monica ma osambe dara misuni. Eh na pesi papouche na ngai Océan Olivier Mandela. Mobala pembala nzela mine papa Océan mutabeta AVC coup de tête pe lelo mokele ganga surtout ka pendima te yo lelo na bomo yi botuli mon ami personnel c'est Mayas motema ya Jean-Si Mayas na France est-ce que zeli mbote belé et puis na mon producteur personnel Otis Nzoko mwana mobali o ya moyindo na mesana ko benga mingi asimbi projecteur Stario beauté il y a 3e république en tout cas merci na bande ko bazolanda ngai si je na biso ya lelo ezali boye yo na bi déjà vana bande émission longola bana pona bo finga nga mais ko finga na bino et salanga bien ko ndima na bino et salanga bien question na ngai za boye si je na ngai lelo ezali ko siba mwasi nasima na ko siba mwasi na liboso nini ezalaka elengi bino na ndaku boko répondre nga na nini na ba texto na bino bande ko basa pe na plateau awa mibale tozana pona panza poke na biso na papa passage ko siba mwasi na sima to ko siba na liboso nini ezalaka bien to nini ezaboka ka elengi bon mingi pena nga pena lingana nga liboso liboso de pena wana pena bisika na zala satisfait. Ouais. Ah, mais ce que babara liboso so yo selengo mingi comme rapoto ko comme ya. Yo lingane la wana. Oh, monsieur bandi dawo le la bongo sani. Pangusa ngosege mai tondi. So pangusa mo monte ke zonga na normal les zonga sous sec au bandi la sous musana. Au moins te ni mampuye ko diminuer. Te diminuer sous ngeni. Et diminuer pour pas de na pression ka au yebisanga vraiment na ebité na oloba bolimbisanga oze mission santa bunga aloba na nyoso o abinga tonisa sirena biki na lobaka na oloba yango papa lobi yalinga ne ko bamba liboso aussi ba liboso mais ngai nazo tuna papa nazo rebandele question est-ce que papa sagesse ko réfléchir vraiment bien ouais na réfléchir tendengeni tinde nazo loba bien pena ki moni liboso nde yango nde makambo basi manteri wana nyonso tu wana mwete kezala nango kitote. Ah balandi na ngai mingi liboso papa sage alobi ye kaka liboso na pe na mpanzi koto na pe mama Bénédicte baba mama Bénédicte na sima na liboso mama Bénédicte koto nyoka ka lengi penze komi so papa so bamboto papa so kota penza place nyoka penze za bien ko komi. Merci mingi tendresse la sirène moi ça pembe moi selengi onga na linga mingi takayo nga koloba boye tendresse monanga kande nazanga munene nga bona kitoko nanga na mabe nanga nga linga nanga posenyoso. Ah bon? Oh, ne c'est vrai. Na linga posenyoso ya soye nanga na sima nazali. Oye nanga liboso nazali poza nga vraiment guna nga na lingaka.
Donc Bandinanga, Bénédicte Alobi Yazane, donc Aza vraiment charmant. Ah bon? Oh, Nalembate, ça doit coûter Kosat. Nana oseka nanga vraiment pour nazana hypocrite te Bénédicte Alobi nanga liboso Aza Nasima Aza, oui bien sûr, mais sur question nanga ezali na tous les deux places on a place ni penzo kakake oso quel lengi exact quel liboso to Nasima ya ka nyoso mibali parce que na sima na ka bien ya ka liboso pe na ka bien na koma ngande na linga trop mo benda komisanga omotongo ya liboso na senti ya kota aïe oh là là oh merci beaucoup vous sentez déjà l'engagement émission pour nos salango aïe oh doucement papa ça je qui ni maman Bénédicte tout le bana éviter ma Bénédicte mais ça ma beto malam to ba nini pas na yo réaction na yo omoni ngonde ni bon moi ni ndenge ya le beli bon eza mutu na mutu azala selo ba sentiment na neti ya lobi a préféré ne ba position nyon surtout wani za pona mais pona ngai ne na lobi ngai mingi pena liboso yo comme ngana ozongela passage to boité to la vérité au moins liboso ceux qui ba pakuti trop et comme aka poto o ka ba bongo ce qu'on a évité yo est dérangé parce qu'il y a des femmes au ba fille bazalaka bongo to bombango to lo bango te to ça to la tsango maquillage non to za batu et comme bongo ce qu'on a évité papa nanga par rapport au yasima babi na sima zalaka seke pentara te na évité pas na yo vraiment passage papa ça besoin bibisa yo za mo besoin to bloko parce que no za mobali bien de boza boka kelengi bosaka ba choix po ezala ndeko mona kutana kine na nzela na tsola na binanga te sirène ngane eza bongande kasima na vaso chéri penze fausse makaka pour liboso mo banga ba malade je préfère mais Simon mais la Simon m'a des habité ya liboso les gars trop ils aura trop mingi na habité pas passage na ngai bon wana ndenge ya lobela kina ya préférer mingi Simon eza ndenge yo ya préférer liboso wana oyo zo mona ani eza na gumoko na habité eso ina koki kokokanisa ngona ni aïe agula liboso le papa sage ya lobi na ye liboso elengi nde eza liboso ne makambo ngai kana bomba nga te nga na osekaka mama Bénédicte sage ya lobi nde liboso ne makambo sema mayas motema Jean-Si mayas babi liboso nde makambo Otis Nzoko babi nde liboso nde makambo Jean Chiboba liboso nde makambo bango bino bongo na biso mama Bénédicte jusqu'aux chars de combat poilu donc yo tout terrain quoi nga nyoso nga déjà le baki na nga na sa nyoso po ndeti papa ozolo banini ke liboso to boyete liboso mais moi ça tangami moi c'est faut kota partout de to kota ke lambo kota sapato pour moi ça kota na partout tina munoko oh ya atati na munoko kota donc ba ko verser pina munoko mela pe makidi te mende ya verser na te ya tika bala dina na ni ke yepeke aboyi siko passage yo o préfère kaliboso olinga pe o verser na munoko mais elengi ndelengi mususu nde yango wana parce que moni momi soko beta surtout soko zo sise o mingi blesi pelande bolingo susu yaka makasi yango wana fa yo ka ngo beneza la non ezo yinda na terrain na plateau na terrain na biso oyo ya émission Tendre Love ezo yinda ba lobi papa lobi papa nanga sage lobi ye alingaka nikra mingi liboso moi mai wana soke bimi de sera ye pas ne faut pango sango et puis so sisé sous goro bien et ça les lengi nganza benanga ta tout refait ça on a pratique théorie mbala simotozo na pratique et puis ça bino souate émission zo ko bato mo qui ne presque na stuka émission na biso moi mot de la fin na papa sage a mot de la fin na olobaka kake monde mama Bénédicte alobi wana misusu pe kolandaka no babiloba loba te mususu pe mona zo loba trop mais okende pe kuna makambo pe akokana ngote papa wana zo ba mabe tanga na omo mutu ko soda alobaka pe yango akokisaka
yo moni soda yebi osimba arme ta kondima comme na sentiment jamais simba te papa bon mot de la fin papa vraiment na moni que émission eza show makasi et yinda donc bobanga te awa likambo bobangisa mutu aza te awa tokosala théorie et puis tokosala pratique bobanga te mpo bokozwa mpe pratique kala mingi te entre mot de la fin mpo na émission ya lelo papa sage mot de la fin kaka ezaki na sepeli na émission tala kaka tendresse la sirena donc nasepelaka mingi na baémission oyo fo toyaka tolobaka bavérité mpo moni bavérité fongolaka bato misusu baendo oyeba makambo te mais ntango mpenaki amoni mpena tolobeli acomprendre mpenaki makambo yango ezalaka nde boye bongo nde malamu ntango so eza na bandeko mosusu basepeli mpe na réponse na yo bakozwa o ndenge nini oui ngai ko mpona kozwa ngai eza nango facile na numéro na ngai ya telefone eza 089 72 71 033 et puis ceux qui sont na Facebook na réseaux sociaux bakoko kotaka beti o de panzu ba retrouver nga facilement donc bobeta odo panzu bozo papa sage moko facilement maman Bénédicte mot de la fin na yanga ezali na sepe dans l'émission na biso ya bien pe na yo moko la sirène tendresse moi ça tonda partout merci na sepe na ngo makasi na koloba nike maman papa koka soni te so moi ça za poso sala ye eloko pa koma te ko sala te ko siba ye ko ba ko siba ye pour moi les émissions sans tabou ko siba ye merci pour moi si soit lingi aussi bien pas koma papa sala ke bozombanda tango kende kota meki mungo koto ba kotisie bien kotitina matrice ayoki yango papa yo ozangi mo cité ayi mabete bitonga oka elengi ozangi mwasi nga na oloba na ngaka ke boyi na ngate donc na bali jemi za santa butolongo la bana mike to solo masolo mikolongo ngamba mikolo ye kan ndenge mokonzi na nga Jéric Cobertox de Saint aloba to tenir rigueur te bo tenir pe tendance à serene rigueur te parce que sanga obo se mokino ko tshano kutunga te mama be tonto zo mo numéro na yo pona bandeko oyo basepeli na ndenge ba réponse na ndenge participer na émission Attendre à Love. Numéro nanga ezali plus 243 90 15 37 936 plus 243 90 15 37 936. Maman, aïe, oh là là. Émission na bana suksa ngo na ko telema ndina tema na émission ba invité na ngambala moko poto lakisa na batuke émission tendresse la sirène ici c'est moi na muluba loketo pete bisa aquarium émission sans tabou tendre love merci na mokonzi nanga Jéric Cobertox de Saint compte Facebook nanga tendresse dibinga boromo na désormais bonomo na ba émission sans tabou pananga et puis na mpese mo déjà na so ko annoncer bino deuxième sujet to loba et puis to tiki on no bongo ceux qui bosengi to bandela deuxième fois pour continuité tozana pona bino tozala kaka me bango bokomona bango puis tokobanda ozala na bango pe to changer pe spectacle ba tout ka ndenge ezalaka émission on a zo ko annoncer déjà deuxième sujet et ozala ko sise mobali na mutu ya borna ye ya mutu borna ye ezama beto malamu et puis ce que zo si ba mwasi na sima azo pete mikinza on se retrouver ou pas. Vraiment merci na balandi na ngai tenir gante en tout cas merci ciao bye bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jéric Cobertox elengi na biso TV avec Jéric Cobertox y'a pas na deal pour s'appeler que n'oubliez pas que Elengi Nabiso TV, Jéric Cobertox, tia, minene.